Oyo a mutarene kana été na ba français belé so ba leki kana TV. Ben tu sais quoi tu sais quoi. Ma chanson joue au Tchad. Ça joue en Côte d'Ivoire mais ba yo ba na bango amote. Je suis sponsor pour Zambalingi. Pour la mobilité. Mitumba ya promotion et bandi. Ken. Oloba makambo te. Ibe oloba makambo yute wa. 50,000 zaïda pesina makasi. Bina vila zo pesa biso mutema likudia. Ya ngomoni ba leader ba komi ko tonga yena ba télévision. Soki ba lokayo, obanoloba ba français belé mes sponsor ayaka. Bina vile buta lobane ka lingala metala velo pe vimba. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sale kokuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné. Maintenant la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate. Have you something is coming from l'Autriche? Yes, Yes, my baby. mwana ya poto tala flotte ya kitoko oyo etie bakondition nyonso mpo na kopema na elenge nyonso yangoyo flotte hotel joli kabelo CPI cadre kitoko mpo na kopema awa soko ye oye kaka na bilamba na yo okokuta nyonso ezali tala bino moko bambetu ya nyekese cuisine na bachambre nyonso salon ya joli kitoko bongo kote ya batoilette enga ye awa ata mikate kwei okolia kitoko bazali na courant ya kitoko 24h/24 po bango bazali na départ unique batiela bino pe mobange na groupe électrogène awa ya tumupia mai ebimaka ntango nyonso na flotte hotel joli kabelo CPI bazali na mobange na parking pe sécurité ezali assuré ndimela ngai ke soki ozali kovanda na kati ya flat hotel joli kabelo CPI bar oyo okoki kovanda no awa omelie eloko nyonso oyo kolinga kasi mpo na bato ya lipanda bosana awa te flat hotel joli kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adula référence église Mangembo na commune Bandalungwa to pe okoki kobenga bango na numéro ya telefone oyo 082 58 12 024 oza mobimba eyokani oui Rompengaba Lemba mais ma tête est la population mais ça va sur numéro de taxi. Ok, on a roté pas ma tête. Pose un taxi facile, il y a ma tête. Tellement qu'on a allé, c'est rare et dingue. Personne m'a conduit, au monde quel bien là. Ailleurs, il y a
J'ai mon conduit. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakine, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit de venir soutenir un artiste qui monte comme ça. Mais d'abord, il faudrait vous féliciter, vous applaudissez quand même pour FBT. Tout le monde a marqué au Kala et ça a appelé sauté. Hugues bien affilé à Eurosala, on a FBT mariage wana. Ma question, Hugues, comment as-tu tissé le lien avec la grande famille FBT? Ndengenini, vous salani pour bazoyo. En même temps, la même question revient à nos amis de FBT. Pourquoi le choix de Hugues Bunafilé? Bien que d'Acosta, au monde a été prêt, c'est ça qui a Wandeko. Président Paul, Bissona nous t'aime, mais tous les gars à Marcelo, merci beaucoup. Naza leader d'opinion la coin ceux qui maison mo rezo lukanga ba omona facilement parce que nga mona na kabanzembo betaka. J'ai aussi toute une équipe derrière moi, secrétaire, directeur, ba Facebook nanga est officiel les ali maramutu ezali. En fait, et salama qui d'une manière professionnelle na kutana na numéro 1 FBT et puis na kutana na ba cadre mususuma OK na ba détail Milaï, exact. Merci beaucoup. Donc, il y a qui bien, il y a une conclusion à ceux qui a. Merci. Hein? Non, après, ils ont fouillé à Moussala. Ceux qui Moussala, ils ont qui bien que je ne pense pas que FBT et les gens qui poussent à la paiement n'angaï. Ceux qui veulent FBT, ils ont qui organisé. Je ne pense pas que tout le monde a le mariage. Donc, déjà, fouillé à travail, dans l'organisation et ça. Il y a Tony Golobini. Oliete, Kolia Sougaratite. Kolia et Sougaratite. So, Meliti, ou Lugabe Foufou. Ok, ça nous bien. Ah, Misala Kassinju. Misala les âmes. Voilà, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, nous allons inviter nos amis qui nous aident avec le protocole. Bapou Sanana Champagne, M. Hugues Binafilé, accompagné de Isaac Maï et Tony Coco, vont descendre ici pour fêter cette victoire culturelle. Également, avec vos coupes, nous allons servir l'équipe de FBT pour la sceller d'une manière indélébile ce mariage qui lie la société FBT Kassidjoma Solomé
avec l'artiste Bina File. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. C'est-à-dire Bina File, le roi et moi à Kabarato, a participé influence la orientation de la société, ma Kamela Bango. Alors pour ce faire, nous allons inviter Ken Piané Moutalikasu, on va orienter moment cadeau à Négo Salama. Pour Poussana Awa, pour Bino Lebo, soit cadeau dans ma boîte FBT, pour Pessayango, ma musicien, il y a Hugues, Bina File, ils sont champagne, comment les avons servi à nous. Servir la société, servir également M. Tony Koko, servir également M. Isaac Mali. Moutalika sur lequel on a pour sa cadeau. Bino ne vous donne sa cadeau. Et on est également beaucoup de Bino. Voilà, Moutalika sur le salon. Parce qu'on va faire sa Bino cadeau. On fait sa orchestre. Un moment très chaleureux, spécial. Ajoutez-nous des coups, s'il vous plaît. Voilà, alors nous invitons M. Cédric Dacosta, s'il vous plaît, avec votre permission. Mais Melabiso, Mpata, enveloppe pour prévoir pour les adorateurs. Président, Naninda Bouzou enveloppe par où, dans ma boîte qui a appelé Boudalikasso. Enveloppe, il y a FBT, tant Mazala Lobina, Papa Fiki, parce que Papa Fiki pour aller aux États-Unis, le mardi, c'était le mardi, et puis hier on était ensemble dans la petite réunion, tu vois, dans Dakos Tababi, toujours remettre enveloppe pour l'orchestre. On a dit non, moi je suis président du groupe, mais chef d'orchestre. Je suis le président de l'orchestre, mais le chef d'orchestre, ils ont été, ils ont dit Koumou. On a préféré enveloppe et orchestre. Pas fait ça, on a beaucoup de chef d'orchestre. Il y a un c'est lui le chef. Voilà. Voilà, alors nous invitons M. Dacosta au Legacy enveloppe de Maboga Batato au Nibale. Bangone Barozwa Maloba, Pesi Nankumu, Petokei Nako Chute, au Pesi réponse na Motuno Moro Etikalaki, Yandeko Tony Koko. Voilà, merci beaucoup. Sous vos applaudissements, M. Cédric. Moutalikasu, sous vos applaudissements, Tobeti Maboko En tout cas, et c'est vraiment nous avons déjà des grands événements dans le groupe Nabiso Oyo.
les adorateurs. Papa Paul Fikipo, Ozana esprit Bamindele, biso de l'ingabo congolais, mais qui mundele na carte. Déjà, nous avons filé avant sponsoré. Asali déjà makambo biso bamutalikazu. Tout ça là yango pendant bané. Ya sali yango na moita mongo réduit. Si ko nenge sponsoré, nazomona déjà que bina filé. Ako sala tour ya RDC Mobimba. Kwa komi sa message ya FBT na ba province nyonso ya RDC. Et puis biso ba artiste et loko to lelaka na vie. Oyo ara mutarene kana yete na ba français belé soka lekika na TV. Tu sais quoi tu sais quoi, ma chanson joue au Tchad, ça joue en Côte d'Ivoire, mais ba yoka na bango moté. Sponsor pe moya ya eye banaka na basine soki baloka yo obanolobaka ba français belé mais sponsor ayaka bina file kutalobane ka lingala metala enveloppe vimba sikona koloba mingi te po baloba na français l'homme qui a la diarrhée n'a pas peur de la nuit nazo pesa enveloppe et pas ya chef siko eloko ezosepelisanga bazozwa sponsor au moment bakomi déjà na bisengo barulaka na bakar papa Fikipo omoni musicien je t'aime azalaka musicien na ngai asala 7 ans ata velo na sombela ete maye awa même pas une année mutuka bina vila azopesa biso motema likudia yango moni ba leader bakomi kotonga tonga ye na ba télévision basangisi ye kutu na kendi mpiata nga bazobanga mpona lobaka trop mais na remettre officiellement ils ont pesé un chef yango ba maboko makasi mpona chef na biso. Wa mbuta kotokoma na deto bandana 1 en tout cas bina filé na ba age bina filé na ba sponsor obetele na maboko ko et comme ça nga siko makambo bina fila sala na Turquie vraiment na kenda na ye vraiment soki na ofinga maleloko na mata avion moko na artiste ya munene na mona ba délégation partout bina filé sponsor aujourd'hui Torotiango maboko Torotiango makelele ya blague en plus à partir ya lelo naza siré ba nego tout bon na danso partout à travers le monde aussi bi promotion ya bina filé siko na maboko bitumba ya promotion e bandi Ken oloba makambo te idea oloba makambo yute wa 50,000 zaïda pesina makasi en tout cas bina filé félicitations parce que musala na yo ndezo bota ba fruit oyo bande bona biso ba société nyonso surtout ya Congo bina fila bandina 1 on a besoin deuxième société ya 3e 4e 5e 6e tout le monde a ba concert ya ndeko na biso artiste munene bo etondaka nde na ba sponsor bina filé aza na pouvoir ya kobeta partout na Kinshasa eloko ezozanga bina filé ezaka ba soutien na bino ba sponsor en tout cas bandeko na biso ya FBT nzamba pambola bino Ken obi ka agence ndenge ka to lobela ngo lelo bandeko bolandaka biso partout à travers le monde na RDC totikali na agence moko ya transfert ya mbongo transfert ya bakoli vraiment oza na 100 kilos oza na 1000 kilos awa système na moni comme les sociétés à bana mboka tala prix ndenge batieli bino na se tala prix ndenge batieli bino na se et to soutenir agence ya munene boye c'est que to soutenir ba artiste oyo enveloppe ko moni ko bulete ke za ba dollar na kati eza chèque oyo ko sombela lisusu
17 musiciens au batikali ba voiture. Merci beaucoup Moudalka. Sikoyo. Et nous ça un plaisir. Tant mon directeur d'Acosta a pesi géographie à agence ba place ezali na misala ezosala. Papa na biso zefere mianda mbala moko asali kolia bakwanga na makayabo kwatinda na France. Lukoso boye kaka vango kaka na buto abaye na koli. Mais ezo kipete. Partout limo tinda ekokende expressément pe kokoma rapidement. Biso pe tozawana pona ko rappeler kaka ba activité ya FBT misala ne. Yemo mukolo compagnie Bogar mama Belle Bajanios Beauté Mondele Pembe lokola kaya dessin papa na biso ilomba zawana namona emelelo namoni beauté bakisa mi les choses pour agence eza kosala bino pe ba client au prouver biso transfert fret makambo nyonso esalama na excès comme ça artiste na biso azala na privilège à remettre à la foire, remettre à la charque, remettre à la stade des martyrs, remettre à partout. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Une fois de plus, nous tenons à dire un grand merci à l'AG, M. Paul Fikipo et à Maman Nathalie. Généralement, une affiliée à artiste doit mériter soutien. Ce qui est au côté, tu fous à Mongo, tu Koyoka, n'engue pas répétition et salamana. Mais les lots, papa na biso asali biso faveur to kotia wa 100 futa 1 rond. Donc biso nyoso nene tozawa papa Paul Fiki pour mtafuter les biso ba droit d'entrée. Une fois de plus to betelier maboko. Alors nous allons remettre les sons, le micro entre les mains de l'artiste Hugues Binafilé et que la fête continue. Les longs courage na yebisa yo. Yo na ma esili okomi déjà démodé. Moto na ya sika azo comprendre ngai. Chance nanga na kopebisa te. Eza grâce. Kokutana na moto oyo azolinga yo bien. Eza grâce. Ige. Kokutana na moto oyo azozwa soin na yo. Eza grâce. Ige. Kevin Panda Lekechu. Angaye. Arrête de Pierre. Yokelanga eloko oyo. Restaurant business class VIP Bruxelles. Yeah. Restaurant business class VIP. Yeah. Ouais, zali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence, pe ba activité mususu ekoki kosalema awa. Oso tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Les artistes et comédiens, les amis de FBT Kazingo, 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 Papa Videnois, Papa Louis, bonsoir, bonsoir. Aïe l'homme, aïe l'homme, Masoumoué. Ah, Ngalofa. Kwedie. Bonsoir. Ige yo simba motema. Misikoyo
osimba trop mitema ya bato Vraiment. yo yemba likolo te osimba mitema naomona lokola oyeba frere oyo babongolaka motema sika. Oui. Moi XXL kaka bamona ya bongwana okopesa eka bonjour boka gloire à Dieu. okopesa bonne nanda oh Jésus Dieu. Amen. Siko frere abongo so olingi osepela na ye mona esika azosambela akotaka priere na 12h abimaka 17h akangi pokoti wana akangi telefone atiango sous mode vibraire. Voilà. Prière bonne de la oh Seigneur. Ah yes. Batukuna be benga kaye. Azoki téléphone atiaki likolo ya muti ya mbe. Ezoku vibrer. Na 16h. Atie amen. Ata la boye téléphone ezaki. Yoka frère place à Somoki. Oh Saint-Esprit. Tous les rabis mbali. Saint-Esprit muyibi. Ngala ndengi yeti. Oh. Oyebi ke batindi biloko eye deja na FBT. Yango na biso misala nde kazinjo. Koli eye yo moko sentir sapati. Sikoyo eloko nazo. Tokutani na satana keso biloko tokutani na binafile. Binafile. Papa na miradi. Akomi propre lokola bonbon. Allah. Donc, akomi. Nema zabu eso au kabate mitoma bere sara ke mukusi. Igenzela alina mwana. Alingisi mambo na wala mali zala kiti. Mali kiti. Seka yo baba. Afrene mai. Aseki eseki na mutambongo. Tala mutambongo. So pesi biso 200. So to bongi to badole kaka. Na fin du mois to zongisi. Nga kolina ngeke ya ba voisin babaki bautinda na mbongo. Chombo nozwi ya bina file na chombo ndali papa. Nzambe. Code. Yoka. Toke ne pas vide loin. Vide loin. To charger kuna bala kuna. Et puis ye mwana bandaki da poto. Loka ke. Akenda poto soy pa kufae atinda ka rien. Yamona yibite bakoli. Oyebi ke sulu wana fide loin matina kilo. Likonge keye suki na nef. Parce que tu as les jaloux vont maigrir, qu'est-ce que tu fais? Tu as les jaloux vont maigrir. Vide-le. Oh. Maigrir, il est comme. En matière de la tomate et panzani. Ah, attendez bien. La tomate, c'est ça la bonne. Bon, on a pastèque. Oui, il vite, ça ne va pas si. Tu l'as dit. Tu as dit que ça, c'est qu'on a à mon code des oya. C'est quoi le telefoni tokubenga tozochapa chama kelele ayoka pena ke FBT ya biso ekomaki yangaza kambe matena sana mbongo te na kozwa kama tumula pamba na boti na kalungu echaka wao bi ba voisin ba yoka ka son ke ulambi o bi sele niki ka sa triple L banda chaki sensira libumuri bumureko na tiki na achaki akonda na sensiri tango nyoso kaka banzembo avina et puis vidéo na tango ake pas médecin c'est motema nde kondi eyoki banzembo ya max bah ouais toke pas vidéo pas que moi à sentir que biso to suis moi na kenda poto kalatinda ka leo te et puis au moins na douter fort bon atoko na Istanbul ngala ozaleni une semaine na osakisa bino so na le grand besoin Istanbul. So il y a petit besoin que ça va yo bisa de na yo na mona kando ke kumontenga swagule o montenga o demate mutu otalikazo o sa timna babalo basangisi babalo bilamba na 12e mbele o yoko oh ibu yo moko o mo soba mara na tile mbalemba toke pa videlo ya pa videlo
c'est pour que les poteaux. Bien filé. Si papa Paul, c'est qui pour bien gagner. Bien filé, Salani. Si bien filé que les États-Unis, à Zonga Boy. À Salani. Elle a 42 ans. Papa. Au petit poteau. Mais bien, on est sur le papa. Bah, ça, tu tiens, il commenté. Mais quel est le filmé? Ah, s'il te plaît. Papa, s'il te plaît. Arrête ça. Il me semble pas passe le réservoir. 42 ans. Il me semble. Papa, Aïda, natina mort na tindati. Otinda komaki, otinda jasa ilamba. Natina bilo otinda tindati. Otinda komaki akabanga mupaka. Un problème nanga. Na oye bandeni. Mais moi mais c'est un problème nanga. Est-ce que vous vous rendez compte? Même babilamba na Turquie, bakoli na kanisa likuna. Pour la tienne agence, ngana akuda na Kinshasa et komate. Na lebe. Aïda ozomona. Aïda mona ki zengi po. Maman na bino. Na teli mu na 5 heures. Pardon? Bien kweti. Aïda ozo za blake. Na za papa na reconnaissant. Moi na ndele fa za la gene. Ah papa arrête ça. Tout le moment est important. Na linga kita tomba na endo ya masumu de bende. La belle masumu. Masumu insema. Colle la tête s'il te plaît. Mon frère franchement, les deux frères bon. Kotombo là plus que moi intellectuel. Le tombo là est nommé. Jamais un président nommé. Aïe fait comment mettre avocat. Encore garanti. Moi na tonda kiseki. Exact. Ngoya jabosa na tunakosha inafile. Kosani. Inafile biko. Inafile inani. Inafile. Inafile. Eza inafile. Inafile. Ya jabodo. Albi bi. Papa bi. Akoma chabi. Bina filé ya wana. Soko yebi on ko ba bina filete. Ah ige, ah ngai. Ah lombe, ah masumu. Ah masumu, ah ngalufare. Ah ngalufare. Ah kokodioko. Ah kokodioko. Ah autant comme kokodioko. Qualité. Mota fixe va kokodioko. Et le kokodioko papa. Oui. Oui. Voilà kuna. Voilà kuna. Et le kokodioko le poste ça lui peka. Vide noe. Na moni kule pela bwana kuna. Bwana ni. Oh papa masoko. Otindele to. Oya baba mote to yoka na bato. Baba baba kenda poto kaka lomi si balo. Mais basi. Téléphone à 16 code ya. Donc j'ai la code. Moi je n'ai pas aussi dans une bombe. Code où tu vas? FB partout dans le monde. Partout dans le monde. Oui. FBD. Et où tu na boyi kozonga na cabine ya nani ya Mbotalikazo. Na kuti azolia fufume. Na ka somo ko ya fond sonore les obima. Yani. Asa so azolia fond sonore ya accompagner. Bon, il y a une série de Mbotalikazo ça fond ça cabine ne morui. Asuentaka. Mbotalikazo ro mana boime. Na sima suentaka. Obe code e où tu vas? Kodi euti na Poto. Et pas ya maman Nathalie Fikipo. Voilà. Maman na Lucas. Voilà. Pardon s'il vous plaît. Agence Césarine. Agence Césarine FBD. Donc Fikipo business trading. Tu parles de ça là. Oh. Sia. Sia comment? Yo zo rêve. Allez bien papa. C'est que nous avons raison. Popolo nous avons été là. Mais non papa. Colina yo. Et où de partout dans le monde. Bongo na yo. Et où de partout dans le monde. Et il y a une facilité. À gérer ça. FBT. Mais ça n'a bien filé. Oui. Ça n'a bien filé. Un bon. Mina fila ba ba la ma mais non ça non qu'est-ce que c'est? Aïda. On avait dit Aïda. Mina fila ba la ma mais ça non qu'est-ce que c'est? Gogo. Nano c'est des choix de. Nanti. Gogo. Bina fila ba sama na yo. Gogo. Ya bele ne kutaka kise kwa mama. Arrêtons ça s'il vous plaît. Gogo. Si. Mwana fobotika bana bina file. Puisque na biso. Biso nyonso tozokende na FBT. Et puis, il papa Paul Fikipo. Na Nigeria, na babenga ga. L'homme aussi. On tient Congo. Derrière toi.
Oui, entrez. Excusez, c'est la famille qui est de loin? Oui. Eh bien, moi, je suis un agent de l'agence FBT. français. Qui est qui? Je suis un agent de l'agence Tu es à l'agence FBT, hein? Avez-vous un colis qui vient de l'Autriche? Autriche? Avez-vous un colis qui vient de l'Autriche? T'es français quand t'es au... Avez-vous un colis qui vient de l'Autriche? Monotonie des châteaux. Vienne. Aménagi Bombay, avez-vous un colis qui vient de l'Autriche? J'ai votre colis dans l'agence. Dans l'agence? Agence Mini. Bon, on va à l'anglais. Have you something is coming from l'Autriche? Yes, my baby. Okay. Hello, Can you give me the code? Can you give me the code? Mwana zolo basi pesa mwana. Can you give me the code? Can you give me the code? Is a lomba. Yeah. A long. Simba. Voilà, elonga to elonga. Elonga, oh. Nani voyez vite qui n'a dit ça, avocat va comme président Lombi. Voilà. Allez, thank you. Give me Lombi. Voilà. Ok, merci. J'ai votre colis. Donc, si vous donnez le code, vous passez à l'agence FBT, vous allez récupérer. Papa, s'il te plaît. Papa, il y a le colis, mais bien joué. Et là, on a dit qu'on l'a tout papa. Moi, na obochi a commis des jeunes agilés. Yo moro tongi mais ça n'a rien à voir avec le bébé là. Papa. J'ai mes jeunes en 6 mois. Papa. Mais votre fille. Et ça, c'est mais quel nom ça donne un camp pour le. Ça va dans soda. C'est la civile. Ok, mais là, ça va le temps. Bon, le dit la pampère na biso. Atomingi buta poto, eza na agence moko FBT, ya papa Paul Fikipo na maman Nathalie. Et je suis l'agent. Ah bon? Je suis l'agent de cette agence. Est-ce que c'est facilité puisqu'on est à la cause? Nazali agent et agence FBT. Non, c'est bon, j'ai fait le oui. Naye dit que la bino colis, mais il faut payer un code. Papa, papa, va écrire ton colis. Oui. Tu es venu pour la cote? Oui. Tu viens de... Colis. Non, c'est bon, arrête de paniquer, tu es venu pour la cote. Il faut me dire qu'est-ce que tu as commencé à avoir de donner le code parce que vous savez Papa, moi, on ne sait pas. Ouais, c'est ça. Voilà, merci beaucoup aux artistes, sous vos applaudissements. Grand merci à Videloin, grand merci à Papa Maswaku, grand merci à Nabozo, Aïda ainsi que Pakaloui. Merci à Papa Paul Fikipo. Et Salabi FBT, Misala, né. Tina Lelo soir. Tina Lelo soir Lelo. La équipe Mobimba. Les Kingas, il y a triple N. Illustra. Bon, Papa Zéphirin. Toro Kitate. Soro Tomoni Papa Paul T.
Na papa j'ai fait bien. Ingénieur Joe. Ingénieur Joe. Balobi Bible lobi. Polongo la potinali samuninga. Foma da pana yomoko. Ingénieur Joe Mata. Après papa j'ai fait. Après tu continues mon conti. Pour ma belle, papa Paul Defo. Tout le monde est à moi. Papa est pas libellé. Daddy. Papa Paul Fitipo. Ingénieur Joe Yakanano. Merci na président Elombe. Papa Jeffirin. Papa Jeffirin. Papa Jeffirin. Bina filé, limisa biso, poto yibio moto. Kuntwala. Toza basongi songi. Papa Jeffirin. Les lois dojwa. L'obisho de l'église. Papa Jeffirin. Aïe. 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 Papa Jeffirin. Merci beaucoup. Merci d'avoir Nabiso vie de loin. Viens Nabiso. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. On est pris en sandwich par le temps. Mboka na mboka ezana mo continent yango. Bisonia sosomona toza bana soso. Balobi adage mo le bakasuki mwana nzungu etondi mama na yaza na seba na ba likolo. Toza pe na papa na biso ou aza maître avocat na biso ou azo défendre les comédies congolaises. Sur plan juridique. Il s'appelle Président Elombe Davis Maboko. Président Elombe. Merci papa. Étant artiste mboko yo biloko nyonso emataka sur tous les plans. Lelo momona eloko 1000 francs et comme 1500. Mais dans un eloko moko oye emataka te 2 francs 200 francs pour les galipa. Mutasala kamoye munele Mundele
merci na FBT Misalande Papa Paul Fikipo ya Maman Nathalie bana no biso yeyo tomoni ozama souci ya likambango oyo na le balai qui était pour Michel Sobastar mon collègue mais bien affilé meilleur ami ya bokilo ya madame na ngai ba misa nyonso bazawa basemeki yango Papa Paul oyo okanisaki mpo na biso tolongwa po soko pesi oyo nyonso basemeki mwasi nanga mwana matete oyo nyonso bana matete orke matete eza na référence moko te mais nga nakopia bango référence lelo ezaka bango mutaki na victoire face à la ligne rompe ngaba lemba mais matete eza na population mais ezaka synonyme na kozula taxi orke nga nakoteya bana matete pozwa taxi facile ya matete telema kaka na re tekaka boye edingwe yaiki ozoyemba na leli oyo ekotinga ekutanga makambo nyonso eti yabe bato nyonso bazango j'aime to redi ya misi mais oza mokitani ya redi ya misi na motema na ngai nyonso kosala totia poi na nzela ya papa na nga Paul Fikipo misala nde papa oyo nayebe na nzela ya nanga pakalowi nakozala nga te moto alakisanga papa Paul eza pakalowi na mama Nathalie papa oyo na frère du sud asona bila asombilanga motuka eza nango mpe polémique te mon papa kangama na ye tosala makambo oyo ekende liboso kolanda bos aza tro hydroquinone afana bato mayele metane bazotela tro hydroquinone merci bina file ya iki Merci, Yavi de loin. Ma bonne bonne Yavi. Merci, on est ensemble. Yes. Papson Makungi, le Monique Biana. Ailleurs, il y a Fali yango. Tumba toyelaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.